donc biso en tolo de la vie tozaka quelque part tozamwa mulanga pembe hein ngana nga bomba bomba makambo mingi te parce que so bon makambo ça sert à rien tout ça ba sandu ko pe bon makambo te tozana nango te na matanga wana na matanga yu makambo loba memo trop na kombo na ngana yokaki et te so mo yokaki yango babi ondo tambo wana yozana liste mo be libalo kenda ko senga baba yu to mosi wana masoro bato maboma nde ba betcha ngo to bata normal na ibita il faut ils bato maboma. En plus, il y a des maboma normal, des maboma pena ba loka bango na famille na bango. Ah bon? Oui, parce que jour il y a kufa kinga na zalaki. Na Paris. L'homme prudent voit le mal de loin. Boni combat. Bon, combat na biso tozo sala, tozo si combat na biso na case de départ avant réseaux sociaux. Parce que combat auto zamanda ko sala avant YouTube bima. Ils ont un vrai combat. Ils ont un combat discipliné, discret et déterminé. Voilà. C'est quoi yo? To zongi si yango na place où ils alaka. To comme ça qu'on a formé wana. L'homme prudent voit le mal de loin. C'est quoi yo? Nana zongi sa musique. Bon, bota la comportement ya bato. Hein? Bota la comportement ya bato. Déjà tant bakangi baninga yo kangi téléphone. Soki balobi to sali kambo. En plus, c'est que je remarqué dans la communauté na biso. Soki mutaye bi le côté. A ko masiko ko bebse loko bato baninga ba sala ya bien. Parce que ko vanta mutu c'est bon, pesa nos propositions na. Ojo comprendre que mutu on dirait ojo tourner question mususu, ya linga zon c'est le mususu. Et biloko wana nous to comprendre que on a ipsa ibana mai to zakana mon abi, to sala repli moko stratégique pour éviter ba les zones di na bango ya ba réseaux sociaux wana, ba biloko na bango salité ba ka koloba wana. Voilà, on monite tout ça, ce qu'on a posé sur la mission. Donc, ce que tu as si musique, pourquoi? Banane bazon si musique, bota la démarche nanga, parce que ça la vidéo, la démarche na bandé ko sala, pour na ko éviter. L'homme prudent voit le mal de loin. Bon, là, ni yo na bokechwa yambo. Vous avez un problème ni na bokechwa yambo. Bon, en tout cas, question yo, na linga ki ngote mutu nyango. Eza lokola Léonard Léopard bavanda isika mokote. Un leader des leaders, oui, la ranini. Eza eloko o eza wana langage eza mon côté visuel eza mon côté beaucoup vendre isika. Léonard nani? Léonard Léopard bavanda isika mokote. Même soko zwi bata na soso tche bango isika mo ba vanda te. Mais soso na soso tche bango isika mo ba vanda. Donc o ya osala ngana ko sala ngote. O ngapi na osala ipa ko sala. Mais les gambango eza nini? Bowela nini? O bogosi sangote o bogosi la te. Tozana eloko to welite. Parce que na vie normale boy toza vie mokote yo za na vie ya za vie ya za na vie na ye ngapi na za na vie nanga et na idéologie toza pi idéologie mokote non donc combien on va dans l'église non non eza za na pese lo moko oyi mojito hein oh lelo il est maintenant aux affaires azongi suko ministre ya budget je crois azongi suko yiba oyi combien de fois mojito atindelenga maloba pe ngala yamba ye batupé baza au bandé ko yipsanga que non donc mojito azana besoin ya makamna bino akoya pe na enveloppe na yipsaka na bia za wenza gambelate parce que yo osa parmi bato yo ba accompagner génocide esami na mboka na biso lokola neno sambitenga na ko yambote na yambe tanke ki parce que azaki na besoin ya fait de route est-ce que que diaspora oyo et bimisi ba politicien et sali bango et puis si même tina famille tcheke de pouvoir le même diaspora au monde. Mais bango moko ba yeba ki valeur na bango te. Tu vois? Donc et loko ezali wana toza na eloko moko te. Toko vendre sika moko te. À part wana pour na mboka ba vendre sika moko te. Eza passé. Parce que o ngana o mona ya o mona ngote. O yepa o mona ngana o mona ngote. Pour la libération mboka donc ba vendre sika moko te. Papi gen. Jamais beaucoup marcher na moto yo bozana eloko moko te. C'est impossible. Même Bible le bango. Tu vois? Et ça faire un leader. On a d'abord un leader dans le combat. Pourquoi tu as un leader dans le bon, de toute façon, leader n'a jamais s'autoproclamé un leader. Baninga tanga kokie Papi que me tolo bela vie Papi que me tolo bela vie Moi je suis au téléphone.
nazalaka moninga na yo te ngai se beni kopoko lipo kulutu ya baleki nazalaka moninga na yo te mpo na kotikala kozala moninga na yo te papi gene tolobela vi Mister Siatul nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vi est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaja totikala kozala baninga papi gene tolobela vie en gros Jenny papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene c'est opérateur de Jaffa Koufeli Frenchman papi gene tolobela vie c'est moi la moninga na yo nazalaka moninga na yo te est-ce que naza moninga nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami papi gene tolobela vie ça c'est Lidjo par les grands samouraïs de la nouvelle génération papi gene tolobela vie est-ce que ngana moninga no nga master no nga matano papi gene tolobela vie nde nazalaka moninga na yo te 4 rois printre Washington leur pays papi gene tolobela vie papi gene tolobela vie nazalaka moninga na yo te papi gene moi c'est pas ton ami nalaka moninga no te bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euro ke badi nazalaka moninga na yo te gene oyebi te azalaka moninga na biso te olai mobusu na Napoli nazalaka moninga na yo te papi gene nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te tolobela vie papi gene nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobela vie papi gene nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe WS Production Willy Sionga WS Production Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur 15 Estrade 92A 9300 à Lost. Et 15 Estrade 52
9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Yuniche Banzé, la fleur du jour. Yuniche Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. Awa chez Mama Yuniche Bank. Awa nyonso. Bino moko bomoni chez Mama Yuniche Bank. Nyonso ezali. Ya kolia, ya komela, ya kolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela. Nyonso ezali. Boya ebele boko za décider boko sepela. Chers amis, bienvenue sur Tolobé la vie officielle. Merci de votre fidélité. Bandeko Bolanda Rabiso partout dans le monde. Chaîne Nabino Yangoyo, Tolobé la vie officielle. Ah, j'invite tout le monde de bien vouloir vous abonner. Soyez Alik Bosso, au Talabiso, n'hésitez pas. Abonne-toi, les annonces gratuits. Makambeza est belle au photo solo là. Voilà, studio Nabino Yangoyo, ici là qui déjà, donc Bengabiso partout aux Ali Tokoyambayo en bonne et due forme. Merci na Michel Aigle derrière, c'est-à-dire na Régie Kuna, merci na yo, et merci na ba caméraman Nabiso Nyoso, merci à vous. Lelo Naza Koyamba pour Nabino Odombo. Ça fait longtemps. Odon Zali Muto yo to utine musika, to banda pena makambo musika, idéologie ko bunda o to bunda. Et on a joué Odon, tout le monde ndakuna ye, awa azaralaise, boyebi déjà. Donc on a joué Odombo. Merci à la grande équipe à Tolobé la vie, Washington, merci na yo. Merci également à Émile Bamba de Zurich. Émile Bamba, merci. Sans yo mawamingi, nous avons sous Didier Yi. On baza pena yabiso moko yandaku picho pacha sotali konko la Norvège. Na bananu Odombo après batum susu tokotanga binosima. Odombo, bonjour. Bonjour, Papi Gen. Otie mutu na sebo ba yo pour na bilo wana. Bilo ni. Ba bilo bato bazana wa. Otie mutu na sebo ba le. Gaza bilo wana te. Nous avons des pouvoirs. Soit à côté mususu, c'est à côté mususu. Peut-être à tenga à côté mususu. Ça va. Très bien. Ba il me connaît voyager trop. Na sala ratija ndingo na bandaka. Yaza mikolo. Naza on faire, ça va faire. Voilà, pas makamboka, naza makamanga mususu sala rawo eza en dehors ya makamboka, en dehors makamba congolais. Voilà. Na mbilo to sola sur ensemble ya masolo parce que masolo tout ça nous moi ebelé, to le bela sur combat, to le bela sur makamunyo so komi yo lelo. Pesa na moi temps et puis bande ko balanda so pesa na moi temps pour il faut vraiment to meka ko solo là. To bungisa na combat o to bungisa moko. Mon moi yo asalaki asala trop yo muto aussi je crois qu'il y a billet et to type to kunda qui est déjà relation yo zaino yo na yo. Bon, personnellement relation to zaki nango izalaki pour namboka to kutana gina depuis 2008 makambo yo to bandai ko solo là avant que les réseaux sociaux et ba Facebook au fur et à mesure tango réseaux sociaux payé ko ya to komipe ko zala to salaka manifestation moko c'était en 2010 le 30 juin 2010 na l'ambassade na Paris to zala ko na bana kutino jorango to zala ko na bana kutino mota filmaka biso ezala ki Roger Bongos bon à partir wana tellement réseaux sociaux étaient comme masika ba to ko mona mona biso voilà nandenge pe ke ndenge kendaki donc to mesana ki mingi parce que to zaki na même état d'esprit sa loyauté des marques kinga
vraiment les Congolais impéra ou kuta Congolais aza loyal na makambo to salaka constance naie détermination naie endurance azaki nango attitude naie na état d'esprit naie za un peu rare na communauté congolaise surtout na bato balobela mboka po kuta ba qualité wana ba critère wana pa ya ba congolais ils a un peu passé surtout kuta congolais za loyal ils a difficile donc il y a quand même na ba critère wana oyo penza pour ça ngaki to zala na yemingi et to kanga makasi kaka pour l'intérieur ya combat oyo ya tiki biso tozo continuer ko sala tilelo abelaki mingi oui abeli mingi ouais abeli mingi en au moins 4 ans ok ah ouais souffrir trop hein ouais ouais bozaki na relation ya mwasi mobali te bino mbale ah on parce qu'elle n'est plus hein on les a baba la congolais hein omoni toza na communauté moko so ba moni deux personnes bazo solo là ba kota kambala moko na bozoba parce que toza na peuple moko aza immature ata yebi relation za na wana motuté a traité au maman de wana donc ils a biloko moko na yoka yango et pas mingi donc ils a biloko moko ils a un peu terre à terre en tout cas ngai na à part les kambamboka tozaki na eloko mosusu te parce que moi je suis un homme de principe surtout ça na faire tout ce qu'on a faire tout ça parce que so bosa likambo est très important boké na domaine mosusu likambo ne bibaka voilà déjà donc biso en tolo bela vie tozaka quelque part tozaka moi mulanga pembe hein ngana ninga bomba bomba makambo mingi te parce que so bon makambo pe ça sert à rien tout ça ba sandu ko pe bon makambo te tozaka nango te na matanga yu makambo loba mais trop hein na kombo na ngana yokaki et te so mo yokaki yango wabi ondo tambo na yozana liste mo be libalo kenda ko senga baba yu to mosi wana masolo bato maboma nde ba betcha to bato normal na ebita il faut ils bato maboma. En plus, il y a des maboma normal, des maboma pena baloka bango na famille na bango. Ah bon? Oui, parce que jour il y a kufa nginga na Zalaki. Na Paris. Après, na voyagé. Avant de voyager, na kutana quand même na bana na ina ipsi wana bino. En tout cas, na rozalate pendant au moins 4 jours. Mais comme ba okunda samedi na rozala. Comme biso to kenda ki tant que groupe CCDP bateau bazalaki chargé à ça la suivi pour notre participation dans ce quand même n'obsèque wana bazalaki mais ngala zaki na makamnanga privé na kendaki na kataki yango na zonga ki samedi matin pour nous participer quand même à l'enterrement donc voilà c'est ça voilà bino bateau bolo baka boye baké makamso fa lo bafo tala bino boki odon boni combat bon combat na biso tozo sala toujours si combat na la case de départ avant les réseaux sociaux parce que combat autour de ça là avant YouTube et bima ils ont un vrai combat ils ont un combat moko discipliné discret et déterminé voilà c'est quoi yo to zongisi yango na place où ils alaka donc comment ça ce qu'on a formé wana bana bazongisa musique na poto bon Papi Gen omoni il y a des fois on a commencé à ça combat na mon pépé ça veut dire pas na groupe omoni en 2020 na février 2020 tant que le cas na Bercy il a fallu tant que technicien na groupe auto travailler na bango tout monde a dit que niveau oyo et un niveau à qualité et comme niveau mususu bon ce qui m'a choqué tant bakangi bato na biso na eloko wana salamaki tant bakangi bato ba signalenga ke bato au moins 4 personnes batikali basana mikanda te to na contacter bango parce que ba pisenga numéro na bango na contacter bango place bazalaki na solo na bango après to bengani baninga nyonso biso to mandataki mutu moko ya groupe na biso ye muta représentaki biso na réunion wana o ezaki conférence na ba téléphone to zwa ki décision ke lokola bakangi baninga na biso to sala makasi babima to futela bango avocat to sala suivi na bango ti bakoma libanda et tout le monde ils étaient d'accord dans le projet wana ye ke to futa avocat et ce qui m'a choqué je répète ça tout le temps parce que eloko wana ndi na ko comprendre que makele les nyonso zo sama na réseaux sociaux ezaki na coquille vide là il faut naza clair toujours qui avocat on a comme les maître Tamba à Paris je pense que va payer oui payer les papi Tamba
grand frère naï. Grand frère naï plutôt. Voilà. Tous juillet, moi t'as contacté qui est Kinga. Mais c'est non mettre tamba. Tous un problème très sérieux. Bato bakangi bango, il faut vraiment tout le cas solution. Aïbisi ngai, il n'y a pas de problème tout le cas solution. Après, les amoussala naï quand même, il faut foutailler. Dans le comique au fouta, pour nous sauver bandeko wana, tout le monde bakangi ba téléphone na bango. Bakimi. Tout, je dis bien tout le monde, sauf rien. Et le Rwanda et Bangisanga. Avec tous ces vidéos, ça n'a pas YouTube, Baboui, Bazo, Bimaloko, Baza, responsable, Nali Kambabou, Batba, Kanga, téléphone. Bisso Sala qui suit Nango. Le foot première partie. C'est pas au don, hein. Les qui groupe, non, ça c'est CDP. Il faut nous être clair. Tout solo li. Naïb si bandinga nabino, il faut tout ça makasi, tout foot avocat pour nous suivre bandeko. Tout petit première tranche, deuxième tranche, le quoi batu bakangi ba téléphone, avocat pas comme la deuxième tranche n'est pour tout 600 après tout ça là makasi, tout foot ignos tout. Bandeko pe ba ko tika bango. Tango ba tiki bandeko. Ngai na contacté Placide de Jésus na Hollande. Pasteur. Ouais. Naïb si nabino, ngai na ba proposition. Ebele pour na makambo parce que les cambo oyo a fallu na yebi que ça falité et roya prévenir que guérir il faut tout anticiper na bandi pisco kotala et tant que technicien que génération écoli tant to pixa qui musique qui réseaux sociaux zala qui pénaté et que pour ebanda qui sika l'époque on a eu yebi so muta a vidéo na 7h au moins temps c'est 19h to lobi na tongo. Donc, le lot Android est comme une vitesse moussous. Bana oyo tant au pexé qui musique bazaki na ba 15 ans, ba 10 ans, ba comme na ba 25 ans, ba comme na ba 30 ans. Donc, ba tout déjà ba coller. To meka kokutana, to solo là. To ça la structure moko boye. Oyo bando ça la suivi au cas où il y a problème, to za na mbongo ou eza la caissité, mais to bando chaka. Pour nous ça la suivi pour nous yeba ndenge nini bandeko ainsi de suite parce que façon ya kokanga ba téléphone ya kokima oyo ko répondre ba tuté yo et bimi pene le mo ba lamike donc bozo ko ça peuple na réseaux sociaux na yebisi Placide yo banda ko luka bato solo na ba meto kutana entre soit na Hollande soit na Bruxelles Placide tant bando contacter bato na yo ka isusu mawa ozo ka langage à bato ozo senti pena que bato ce sont des primériens. Oh non, maintenant, tu vas à combattre bango jour à concert katoyi ngabité. Batu batambola ndenge wana te. Tango nazo ba fuite ke batu wana balingi sikoba kende na vitesse supérieure. Mais bon, to meka quand même ko solo là, to yibali kambo ndenini to kwa peser yango parce que kacho to kanga ki bango na époque ya Hippolyte Kanambe, les a démodé. Parce que système na terrain changé. Donc ba donner mingi pe échanger. Biso pe il faut tout changer système na ba stratégie ni to ko sala. Et ça dit chaque fois qu'il y a une proposition, on a internet, babimisi li le côté belé pour affaiblir yo. Dans la monnaie du Kambango, bazo lingana bangote, biso na kacha groupe CCDP to bon, tout chasko budget. To bengisa batu to banda to solo na bango. Et ça là qui pona ko ya na système monté parce que ngai moko en tant que stratège na na makambo na banda lingana sala. Pona déjà ba monsieur congolais ko renir ba on jusqu'à mo ba oyate. Naebi yango naebi ba comportement na bango nde ba jouer rôle naebi nini na ngana sala o tunga to sala na kati ya groupe de todo sala mais to proposer ngo batu nyonso mais biso to cha moyen wo beng c'est un musicien oui biso to cha moyen wana likanisi ya odombo likanisi ya groupe na biso parce que odon avant bima azaka pe na groupe mo to solo laka komba groupe on a CCDP à part CCDP to za pe na ba patriote ba résistant to likanisi na utai na CCDP oui parce que to yebi que pour na financer déjà ba opesa na bangote même biso to cha. Mais pour nous couper ça likambango moins harmonie, tous zalana bango, tous mega couvents ça likambango, tous y va anticiper par rapport à batako et zolingeya. Tant au projet proposition tout bandé on a c'est tout le monde a boy, biso bon, tout bimson ce colicolo. Pour na tout stopper likambo et zoya. Et je pense que les réseaux sociaux n'y en a que bandé babenga bandé bapisa ba combo, aller bon au souvenir on a évité bon au souvenir butaka wapi. Après au fur et à mesure comme on toujours bonanet na mon pépé. Tant que les Kambango comme le niveau wana, il faut lâcher prise. Après, il faut comprendre. Na kati ya bato, au bazar kapele basala pe ba réseau, basala pe ba vidéo, il y a des agents bazar ba éléments à Kinshasa. Mais koto bazo jouer rôle que abundé la ramboka. Bango scope bazo utiliser bango.
Donc cela veut dire au commun na attaque moko boyo moko jouer ba place les autres. Si côté mon sous erreur nanga zaki silence nanga. Parce qu'il faut en maîtrise de soi. Nga zaka même mutazo lo bananga avant de calme. Ata mutazo ganga avant de calme. OK, communauté na so balinga ndenge on a te. Mutabandi ko tang abando beta masolo na lokuta yo zo répondre noté. Zoka c'est pas bon pas congolais. Donc il faut pas comme violent pour pas comprendre que non, yo pour aux en a raison. Au fur et à mesure, tant que communauté pour komaki, bon mon qui concert il y a fallu. Tant on aille ko comprendre que situation za mobulu biso za ka na réunion na ki tikuna. Là ici bateau non, muta sala mouvement te, bo sala repli parce que ils a ba falité. Bateau ba tché Congo na niveau tozana ngolelo. Balingis ko ba casser biso partout. Mais malheureusement, tozana bateau ba ibi ko anticiper te, tozana bateau pela bazana volonté te, bazana patriotisme kat na bango te pour na te bandini to ko anticiper. Ya omoni na uti repso tout à l'heure, biso to tikis ko to sali marche en arrière to bandi na case de départ. O ezalaka bokomona insensé moko ta na YouTube aya ko finga moto aya ko beta lisolo lokuta siko to sala combat ya bien. Même combo na ndenge zaki sali na internet bokomona susu teke troubadour moko boya ko beta komona po ya beta lisolo ngandeni. On n'est pas des amis, to benga mara même pas to kuta na kate oya lobani. Tu vois, siko yo to sala combat o peut-être ba congolais ba comprendre ngo après. Siko yo nana zongi sa musique. Bon, bota la comportement ya bato. Hein? Bota la comportement bato. Déjà tant bakangi baninga yo kangi téléphone. Soki balobi to sali kambo. En plus, c'est que je remarqué na communauté na biso. Soki mutaye bi le côté. A koma siko yo ko bepse loko batu baninga basala ya bien. Parce que ko vanta mutu c'est bon, pesa nos propositions na. Ozo comprendre que mutu on dirait ozo tourner question mususu, ya linga zon selo mususu. Et bilo ko nous tant comprendre que on a ipsa ibana mai to zarana mon avis, to sala repli moko stratégique pour éviter les ondes na bango ya ba réseaux sociaux wana ba bilo na bango salité ba ka koloba wana. Voilà, on monite tout ça, ce qu'on a posé la mission. Donc, ce que tu as dit, musique, pourquoi? Banane bazon si musique, bota la démarche nanga, parce que ça la vidéo, la démarche on a bandé ko sala, pour na ko éviter, mais tout comme une point. Et voilà. Mais n'avez qu'un découpage mais son père azoka initiative wana qui est tout bien que ça va musicien, va traiter des collabos. Bon, wana na éviter hein. Na éviter. Yo kaka pe na likanisi wana te. Non, na yo kaka. Bon, au moni problème est aboya. Au moni makabu soba lembi ko liambo bana zete. Hein? Ah oui, ça va mi seni nyosubo mais quand tu es faux. Parce que au moni ndé to za libanda. Les réseaux sociaux, ils ont presque boulevard ya mutu nyosto. Mais ce qu'on bandi ko tala ba parcours bateau. Mutu mususu na vie na ye, musala libosa yo sa na poto. Asala ni pas. Donc azan expérience ti. Nous avons daté à la réunion stratégique à bien noté. Si ko eloko bango ba osala, il faut ba étouffer bateau ba osala rendement. Parce que ce ko yé na quatre association na na CCDP. Ils ont un bateau azi ba quatre na mboka na so. Baza. Ils ont bateau azi ba responsable na mboka wana. Baza. Mais ce sont des résistants. Donc si vous vani na bango solo là, au senti que na on a bateau. O ba comprendre le oni to sala. Ya moni tellement na joie ki ba ku ebele na bino. Na ko continuer boiter parce que si on continuer boyer ils ont affaibli tout ça ce que l'on a est-ce que combat comme lieu des rencontres lieu moko il faut ya ko lukaka parce que banda ko accuser je crois que aux d'accord nanga yo makambo na oloba balobi bondo linga sou kombe si la té pour bobi que non combat de salabino ba star combat c'est-à-dire combat wana souvent combat ngana combattant des sabna que nous comme qui lieu des rencontres na ba marche comme qui après marche after marche et tout est-ce que combat qui lieu des rencontres? Bon, tout d'abord déjà nga za combattant et za résistant nga bande ko sali loko avant réseaux sociaux ya ce que tali et vidéo moi je pense que zali na kenda ko mona papa taboulé dans l'hôpital. Marc Taboye biazaka sur place écoute ya kokutanga ba combattant bazaki ta Rochero na Saint-Denis ngeno mona ina hôpital Marc Tabakutenga la tatanaï tu vas être solo là pourquoi ngeno lukai aller moloto plusieurs fois to kutana à Paris en 2 reprises to kutana à Brazzaville une fois aller moloto personnel tant boyo kaka moto pelisa moto kitisaye ki baby samisala satana boybe utayo omoni ngana lo baboy les réseaux sociaux ezaki wa maya paka juma les réseaux sociaux zo mona papi gen
moto mosusu na vie réelle bo akofingo te akoki même pas koloba na yo mais azwi quand même place akoki koya mpe koloba na réseaux sociaux omoni vertige ya réseaux sociaux nde ezalaki moto mosusu aye abandi kofinga na suka nango abe abundela mboka moto mosusu mpe na kati wana aye abandi osala commerce na ye na suka nango abe abundela mboka moto mosusu mpe na kati wana aye koregle bacontine na bato na suka nango abe abundela mboka opekisa moto ndenge nalobaki loko chaque fois mokolo mosusu tonosuka na mai ya paka juma moto aliboma moko pa ye aplonge biso tu tokimi parce que azalaki pena moto aliboma moko azalaki salite makasi ntango abimi libanda biso mpe tozongi biso toando osokola te parce que ezalaki mai ya moto te obengana nani eza lokola komba na biso nde tondo osala yango donc eza na bato mosusu ayaki yango kaka mpo ayoki sango me ayebi na yango te ntango akomi na kati ya makambo yango akomi osala siko oyo ayebi mpo ayeba ye mpe azalaka mais en réalité il est pas patriote azani na kati eloko wana te mais aye kosala yango kaka mpo peut-être baoyebi seke tomonaki mpe yo tu vois yango moni ya biso ke tozongi na case de départ ntango nakendaki koluka Kofi Wera JB na 2007 Kofi kuta répondaka na réseaux sociaux alobi nauti na Rwanda namoni Vital Kamerhe vraiment oyebi leko na loba kongo ezalaki réponse arépondaki biso bato wana bazalaki ntango natindeli moto natindelaka asolola na JB na Wera ndeko na kuta kufa mpe asonam Koko Malanga j'ai cité son nom parce qu'elle est sous-vivante amona bango na GB ayebisi bango boyembela Rwandais ote bango babaki tele bisote bato na bazalaka omoni eloko yango ntango réseaux sociaux eye na vague bato mpe bayebele parce que bato wana badétruire idéologie ya vrai parce que façon babandaki kosala bavideo na bango ere moko ngai nazalaki so na tene mais c'est pas possible parce que okopesa mpe moto conseil te vrai ou faux combien ça bastar en tout cas on a évité parce que ceux qui moutaza résistant à comme star c'est kaza mutali boma c'est ka ibelo ko saate ya omoni batu mingi balobaka baye ba vie na ngate o ka ngono pero mse que non to mona kuto asala ka wapi asala ka te ye musala na o mi wi ngata vidéo moko boende ko moto ndo sala na ye o mona ngana zokumba ba shario d'accord ndeko na ko ta filmanga na makasi ngana ni mandoli ngala ngate aïe singa bime non ngana zo sona pona yo chaque fois bato bazolo bosala ka te mais si longtemps que ngana na yo tozaka awa to sali au moins 9 mois ya mission de service na de mission awa na entrepôt ya Auchan na Saint-Riz mais ndeni bato bazolo bosala ka te ngabi te beta bango kara or azali na raison donc tozala communauté moko oyo so bazo beta masolo na yo yo lobaka na yo te et comme vrai ndeko na ibisinga bi non ngana ko filmer yo donc azwa kinga pied levé tango vidéo na internet bato nyonso balobalanga sur langage wana te donc congolais azalaka ndenge na lingaka moto ya ko brader vini na réseaux sociaux botalanga na vivre na lix to na zandenge non nga tout d'abord biloko na ko mona ngote oh non tozo yiba position na été musa zo bo to yibi kutu moi si na été to yiba na été musa uza camarade na ngate ngoyiba mo pourquoi donc mutu soki aye na vie na ye aye ko brader na réseaux sociaux aye bisimino ka bundela mboka c'est que mutu na za tintin parce que mutu zo bundela mboka il faut protéger vie na ye parce que si on va détruire, on va passer par là-bas. Donc, nga personnellement, étant que résistant, mosala to bandeko sala, nga na yebi kiza penza pour namboka. En plus, biso to sa politique. Biso zali non assistance à personne à danger. Ou ezali lero namboka na biso. So tali to ya mortalité, insécurité. Les pays maintenant balkanisés d'une manière officieuse. Donc mboka lelo za mobimbate donc soki j'ai oyo etikali 5 10 15 20 ans et comme un peu vrai moko mususu pour monaka oni wana ko bon d'accord ça fait maintenant 20 ans tout mon population pas s'habituer na ye bon côté comme mboka mususu côté pe comme mboka mususu esili na lobi hein makambo yo bino bo reprochaba bokanga musique pour ani bo reprochaba mission de makambo boité. Est-ce que ma camarade me reproche à un musicien? Bon, d'accord. Tout d'abord, tant qu'on a eu na kolobela mingi ngati parce que ça langage ya orgueil pe ya bato lokuta mais comme ils ont ndengwana na na choisi. Tant to bande ko luka bato wana. Musique ne kangama kité hein. Tant de ko batuni ba Kofi Wera JB. Tant na kutana ba le moloto. Musique ne kangama kité. Baza ba leader d'opinion. Bango le kola ba kendaki ko soutenir
système. Tous les obligés, il faut que nous là. Parce que le discours, on a biso. Ils ont dit que là, beaucoup de gens ont dit côté kuna mutazobele la balwa ya tombola bilamba. Tombola boka yango ya ko somba. Côté mususu mutabi ba bijou yango ainsi de suite. Yango moni discours wana et comment qui un peu embourbé. Bato bazo ba pensaté ezanini. OK, vrai discours ezalaki. Sikoyo bato ba yaki na loyengi wana mutamta ko muloba na ndenge naye. Yango moni discours comment qui un peu embourbé. Bato bazo ba susciter pourquoi bozo cibler bango. Or problème na bango, ce sont des leaders d'opinion. Baza na pouvoir, puis baza na masso ils a derrière bango. Na problème tous na ole na mboka, baza obligé il faut pas participer d'une manière ou d'une autre. Il y a un moment qui ceux qui toquent kuta na bango, to bande ko proposer bango. Parce que tant na kuta na aller moloto na Paris, to solo li na ye, na PC ba livre. Ayi singa pe na zo ko pe ba livre, nga bizo ba livre, mais au ça la combien de temps? Ayi singa bino na zo zonga kala mintenga na bino ngapi na uzana Brazzaville kala troté bien. C'est justement ce ko yena Brazza, yebisanga. Quand on est à Brazzaville, tu as une séance de travail presque toute la nuit. Moi, je l'ai proposé. Il n'y a pas de habité. Ça va, mais tu as un peu de discuter. Après, tu as une conclusion. Mon côté, il y a un sala ou il y a le bac. Parce que chaque fois, ce qui est vers eux, tu peux imposer. Tu peux proposer. Tu as le danger. Tu as le tambour qui est comme ça. Il fallait que les techniciens aider les bateaux, les combat, les côté. Parce que les boudé. Pourquoi on a joué les bateaux? Non, les frapper un point. Pour bango bandolo. Il faut qu'il t'aille. Congolais, voilà. Est-ce que celui les loyaux organisé marche moi est-ce que va te baroya? Na oui tout bon pourquoi? Parce que le comment bakan mona marche on est organisé par un tel bawana kula baroya te. Est-ce que yo so organisé? Ça dépend ni et comment ndengwa parce que comment on sota le but za moko, but za gi moko. Mais et comment na bakan ou soit ça marche na bawana baroya te. Ou soit organiser le mot bawana baroya te pour nani? Bon niveau de division makasi patriotisme. En plus Congolais place à la casa toujours dans cas de désordre. Partout. Pe soko za na place mo bat bazo mona ke moto za na connaissance et loko wana yonde ba ko beto masasi trop. Il faut pas affaiblir yo. Il faut pas quitter yo pour biso nyos tout perdre. Comportement za ndengo wana. Tant to dene matanga yo. Na merci biso za libanda parce que nga za na libanda na bande comme tout kana libanda. Na moni ndeko mo ay pembe nanga. Ay singa bi donc bato na moni na bango depuis 2013. 2013, 2014, 2015, bilongyo. Mais namona ba ba YouTube te. Bozala kana bato tilelo. Ngana bisi na bi omoni biso tozala na bango, nazala na bango pona nini? Parce que biso to tambo na principe. On n'est pas des amis. Tozaba compagnons d'élite. Na kacha groupe na so soko koti to kopesa o charte na biso tanga. Soko sepeli ou sala adhésion. Soko sepelité ok non. Ngala ngana zana mutu moko tazala pire nga to benga naka to kutana ga o masana ngati. Parce que wana bobimi en dehors ya idéologie. Bato moni ngana bango to vani na bango pourquoi to umela bango pourquoi to nzala na bango parce que to za na même état d'esprit. To moni loko moko yango moni na kati ya groupe na so tout le monde yaka na YouTube te. Yango moni bango abia franchement ça fait longtemps na moni na bato yo mais le aussi na moni na bango. Franchement, bravo. Ils ont un peu possible au monde congolais à où me la bouille. Oui, parce que et là, ils réunir biso. Ils ont Congo. Ils ont qui amitié et c'est le côté. Nga son a qui va faire, nga son a voyager. Il y a problème na bango te. Bango peut soit sali ou ya bango. Ils ont pas problème na ngati. Et là, ils ont réuni biso zaka Congo. À part Congo, et là, monsieur zati. Donc principe na tout temps pour la langue voilà. Mais c'est quoi la division na pas? Bon, en tout cas, la division na wana il faut tout na bango. Parce que ngani na zaboy. Ce que nous savons, c'est pour l'intérieur mboka. Pourquoi on a un obstacle là? Tout est là. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Tout est niveau pour pays. Ce que nous avons dit, pour yo koma ko libérer mboka te pour ce qu'on a pour toi. Aujourd'hui, on a commis pena salo. Tu vois? Donc voilà. Bon, là, il y a beaucoup de choses. Vous avez un problème, il y a beaucoup de choses. Bon, en tout cas, question yo. Na linga ki ngote mutu nyango. Eza lokola Léonard Léopard va vendre ici Cameroun. Le leader des leaders, oui, la ranini.
eza eloko o eza wana langage eza mon côté visuel eza mon côté beaucoup vendre Liona nani Liona le par vendre esika mon côté même soko zui libata na soso tchotso bango esika mo ba vendre te mais so zui soso na soso tche bango esika mo ba vendre donc o ya osala ngana ko sala ngote o ngapi na osala ipa ko sala mais likambo ngo eza nini bowela nini o bo sisa ngote o ko sila te tozana eloko to welite parce que na vie normale boy toza vie morote yo na vie ya vie ya na vie na ye ngapi na vie nanga et na idéologie toza pi idéologie morote non donc combien on va dans l'église non non eza na pese le moko oui mojito hein oh lelo il est maintenant aux affaires azongi suko ministre à budget je crois azongi suko yiba oui combien de fois mojito atindelenga maloba pe ngala ya mbaye batu pe baza o ba ndeko yebisanga ke non donc mojito azana besoin ya makambo na bino akoya pe na enveloppe na yebisaka na bia za wenza gambela te parce que yo osa parmi bato yo ba accompagner génocide et sami na mboka na biso lokola même osambi te ngana ko yambote na yambe tant que parce que azaki na besoin ya fait de route est-ce que bi diaspora oyo et bimisi ba politicien et sali bango et pesi même tina famille Tshisekedi de pouvoir le même diaspora au monde mais bango moko ba yebaki valeur na bango te tu vois donc et loko ezali wana toza na eloko moko te toko vendre sika moko te à part wana pour na mboka ba vendre sika moko te ils a passé parce que o ngana o mona ya o mona ngote o yepa o mona ngana o mona ngote pour la libération mboka donc vous vendre sika moko te papi gen jamais beaucoup marcher na moto yo bozana yelo remonter c'est impossible même bible le bang tu vois et ça faire un leader on a d'abord un leader na combat pour que tu sois un leader na bino bon de toute façon leader a jamais ko s'autoproclamer na leader leader a comportement ya moto en plus leader a qui maraté na yoma leader simaka yakima na yipso na makambo ya fali o bakanga bato bato nyoso bakanga téléphone sauf ngana groupe na so CCDP bato ampe baza to landi bango tina suka pe to futi mbongo babimi responsabilité en moi aussi ça likambo ya Adolphe Muzitu tu sais ngolo bani non parce que boyo kana te pona non ya yamba ki na facilité je peux moi enveloppe Muzitu pesaki mais ngata Muzitu yepe na preuve parce que Muzitu yemo ka lobaki ah beni ayebisaki mutu atindaki abiyebisa na ozape na enveloppe na pesa bango et pas ngana boyaki soko yambo ba yambaki ezai mabeto ezaki fait de route parce que biloko ya salaki ba dégâts ya salaki abandé ko banga diaspora mais bango ba papier fait de route tu vois donc tant déjà bimi a commis na epi ko tambola a commis libre donc bo libérer mutu mo boye mo ka iba valeur na bino dikola lo koso bo sisi valeur wana c'est ça hein? Tu vois maintenant voilà parce que maintenant il y a pas mbaté aya pesi moi quelque chose bon s'afficher na parce que les lois en a besoin de s'afficher sur na moto te hein jour où ko bébélé sous comme le kaisou bino c'est ça que mabe yango mais est-ce que vous tiens c'était pour l'intérêt général en boka pour na yo si vous tiens ngaza homme d'affaires na ça va faire jamais melanga mbongo jamais ngamela mbongo na likambo to sala lokola ngai na ye tozo mona eloko moko te so toze sika moko esimbaka te eza ndenge wana même moi c'est na mobile so boyo kana te fo boka bona parce que so bovandi par la force moko bon moninga nga moni makambo neza makambo susu parce que comme na tia ba niveau boyo c'est ça makambo non les makambo gravité ça n'a rien à voir mais c'est la gravité beaucoup qui peut ko une seule kola mais après voilà ba bien ça c'est la famille de toute façon yo ndo même ngo zo mona lo kwa grave ngo za gravité et ça que non toujours lo moko te ils ont une force de moins non yo kana pisa so ki to tambola so zo tambola ngana pe exemple ngana so tambola nga zano bete le solo mobo mukolomo to sa vidéo talanga te parce que na monu ngolo ngola yongi non tala OK mukolomo to sa vidéo merci talanga pe na bien très bien mukolomo to sa vidéo na période wana kanya mabande ko boma ba étudiant to sa la vidéo avant to banda vidéo ya bandi ko lela aleli si ça fingi pena kanya mana ba niveau nyonso on a bokechu oui to si vidéo muta filma ki biso komo na ye bombaski site nezaka fungola matoyi ana Bruxelles boto na ye na obetali sola lokutate parce que ngai comportement nanga ko ya ko sala faux témoignage contre moto na ko la te na tangi komba moto o filma ki biso site na ye komo nango fungola matoyi to si ko sala vidéo to vandi bombaski azo tia vidéo na ligne ya yebsinga bia ke toilette nga na tikali
na vandi ngai pe na yoki posa la toilette na koko ta na deuxième toilette ezaki deux toilettes jumelles tant na koti na toilette nga na kotaki na yoki ya osolola asona kanyama landa bien s'il te plaît ba osolola ya ye na zo yoka mais ye kuna na zo yoka te mais na zo comprendre ndenge ya zo répondre na fungola porte na ye na kutie avai na give na toilette avai normal neti mto avai na kiti asona kanyama na tunira question moko nabi kanyama ozo sola neza oyo uti kosalela video finge oleli to kanyama muso abimisika na mokili ayisinga ngana tozaka komba moko te nga za muta eni lokwa yote akati téléphone moto ako pekisa discussion na komona ye bombaski ezaki pana ye et j'étais choqué et biloko ayibisa nga jour wana akosaka te ayibisinga ngana tozaka komba moko te il fallait na kabona à partir jour wana sentiment ba congolais faire play to continuer au moni sigol musindo likambo donc makambo ya lobby na YouTube et pesi bato mawa bato ba croire na ye mais oya sali après loko wana ezelo mususu parce que mutane wa boko tambo ya ndeni parce que so beaucoup place moi au livrer yo parce que yena mutu ba na problème te yo ce qu'on nous a un problème na mutu wana vous comprenez le droit tous en a sujet na été moi na ki na ba détail ezebele za ka wana te hein ah bon ezebele oh mususu ezali susu to lo baté hein lokola déjà na linga soko beta masolo wana te na ko solo komoko omoni bato bomona na YouTube alekaka ba oganga ba olela Congo ebele bakosa abino mais ngazo ba pour l'intérêt général déjà pour na yo yo ngai na yo toza contre pouvoir à Kinshasa yo yebi ki ngana za contre ngapi na yebi ki uza contre après yo kangi ngana osona mutu mo pouvoir à Kinshasa to tambolanga nao bon est-ce qu'on a tenu yo question pour ngana ko tunote yo za journaliste o yambinga est-ce qu'on a na qu'est-ce qu'on a sens OK yo ce qu'il faut répondre nga. Non, mais on a les choix clairs. Ouais, les choix clairs. Mais nga problème dans les alliés pour l'intérêt général en Boka. Donc disons déjà pour l'intérêt général, bateau na sakana bango, et ça déjà bien. Ok. Tous les cannabis. Merci. Tchatos a autoti kabiso que son âme repose en paix. Tchatumba, ouais Tchao Maboko, ouais à Sambela Pambola. Tezagi était Kadima. Ah oui, mais tu as samedi quoi Kadima. Ah mais y'a baga, Maboko na CEB, na sina baby ça au don. C'est une aventure. Avec aventure. Bon, comme elle est passée. Que son âme repose en paix. Alors, bon, on a Bishop Tchatumba. Bon, autour d'une question moi très bien. Ça fait longtemps quand même que je n'ai jamais parlé de ces guignols-là, malgré il est plus dans ce monde. Mais. De ces nani. Azé sous la mobilité. Ah ok. Il est plus dans ce monde. Type wana, Azaki s'est été dans la vie. Oui, pourquoi Tchatumba comme conseil dans la vidéo pas nao? Pourquoi? Mon colombo n'a pas à Bruxelles. C'est pas dans la gare. Il y a une vidéo pas dans la gare. Oui, il y a bosso penda banagi chez eux. Ça banagi pas nao. Il n'a bien. Mon colombo n'a pas à Bruxelles, n'a pas voiture. N'a coûté na Tchatumba na Kadima. Kadima ça vivant. Bishop. Exactement. Francis Kadima. Tchatumba tanga moni na voiture. Aïe singa ah oza wanga bien na zawa. Ah d'accord. Ngapi na zonga leo na soir. Est-ce que koki ko ideng oko memanga te to zonga nzela monga bia y a pas de problème comme na zala nganga mo na motute yo bengangai entre 18h30 18h45. Oyeb sama place ozana koya. Et kompe ba wana na moni pa bengenga. A persenga Kadima pesinga adresse. Na yeti place wana na komita na komi na moni Tchatumba Kadima na mwana mwasi moko boy. Mwana mwasi na kiti a côté na sima na voiture. Kadima sko atali abi ah na moni voiture nous a essence pe oza na monter à monene. Yaka toke na pesa yo essence na zaka na babido na essence na ndako. Ngabi esanga ko to bien. Na landi to landi Kadima ti amemanga na ndako moko ndako ni za pembe na aéroport à za vingtaine. Bato ba yebi na je pense que ba yebi. Na kepe kuna na mona bimisi 15 litres. Na tchaki déjà essence ndambo aina 15 litres. Toché 10 litres et ça lit plein la voiture. Aïe bon 5 litres et tikali qui est na maboko. Na démarrer peu voiture, toyeti kotika mona mon siwana na Genevilliers na Nière. To tiki et Tchatumba na tiki la porte de la Villette. Na la kelanga. Après si les kinango et l'équipe là moi mikolo. Mokolo moko na ko kende cimetière yande ko moko akufaka na mo. Lokwa to ndapa ko solo la na ye papi Chikeva paix à son âme. La Kenara cimetière nae, ils ont qui jour enterrement.
tant on a commis un cimetière na telemi na moni mona mosi mo baye ya yambinga o papa na zolukao ah ozolukanga abia on a zolukao parce qu'on a zo comprendre diété abi singa bia na moni toujours wanga bi na zo ibo penalty na za na idété abi o moni moto me maka na chatumba na Belgique ezanga ngabi ah yonde abia ngai ngabi aloko zaki butu pe zaki na hiver na kanga ki pene longo bien ta abia tezanga mais na za na problème mon sérieux fona sola nao nabi mais est-ce que tous l'enterrement habité tant sous enterrement sili bat ba panzana ils appellent urgent il faut tout cela donc na bande pena ko luka to benda ni pembeni nande ko mention abi no moni ngai ndenge na yaki na mande ko sambe l'église à Chatumba na za na 47 ans n'époque wana na 47 ans na la mwana te na moi cité na pardon na mwana te na mobilité vinanga penezo simbate na uti Allemagne na esco France mais makambo zo simbate na ko sambe l'église à Chatumba to kutana ngina yambinga na expliquer makambo yo ayibisinga bon lokola baloka kiyo na nzela ya sexe ngapi funa bando bimana yo tout ça ba séance de travail ba séance soit disant ba prière pour passer la délivrance pour les cas de délivrance bien moi si pas cédé sikoyo tanga ko mosali ba makambo na bango wana ba yokanaki après ye moko supika cha tumba c'est bon John na mona dans l'église na mona bisa prophétie est-ce que azaba guna yo nzela na bon pas mal abimisi pe prophétie lokuta akanga misi bango ayebi spika nzela wana bi mais malgré tout ça mais yo zaka boro nanga balingi ba kende na babala nana et pas na ya sengi bango 1500 selon li solo 1500 euros pour na pambola libanda na bilo bango ba ki osala libanda ta ba sali libanda ya ayebisi monsi lokolo bo sali yango libanda mais ngai na yo kaka il faut temps de continuer ba aventure moi ça sala ki une fois na troisième fois akomo kokate skoyo babilo ko na banda ko mama na ba voice banda otindama Chatumba junior sa zomseli mwana mwasi wana abe moni babilo ko na nango yango soki kaka oboyi ngana ko tindela ngo mobali na yo wana pe na ko yebisa yeke yo dijanga no tozala ainsi les pour libale kufa parce que mwasi a commis tellement traumatisé na ba chantage ya salaki donc ko kutana ngana ye a expliquer ngande pe na memaki donc nga quand même na ko sola na ye ngana bien bon situation ça bo apesinga ba preuve nyos na zuango mais bon kaka lelo na omona ye na bengi Chatumba na miso na ye na esi bien ndeni bien oza pe ayisinga na parler nga bon OK ko liane mte na roya ozo to ki na restaurant na za besto solo la abi y a pas de problème to kaboni pe na ser na biso na côté na kende écoute même pas saleté tellement to melaki na zongi na bengi Chatumba na esi to kuta na la nieti na porte de la Villette na juillet to ki na Courneuve na restaurant moto vandi na bimisele ba prévention na tuni esko yebi bon kombo na kotanga te ayisinga non na yebi ba kombo na tenga bité mutu o ngana yo to memaka oyaka na ebo to sala ka route ensemble de Bruxelles à Paris o no mo na mo sana na kindo kinga bité tala ba preuve ngo apisinga makambo na en tout cas ce que ça la biloko tikango c'est pas bon parce que azolé là parce que tant on a bimisi ba preuve na mo jusqu'à comme une rage hein tu vois donc a o lo baté mais a comme trembler bala moko na bengi pe sero wana na tio parler parce que moi je fonctionne comme ça na ici non tozana e awa bo solo là moi moi ça ce qu'on va dire ko lila a o ko lo bati na ici bon na kati na susa solo na ici non tika biloko papi gen galère na yota kiwa tant to kati na ye to sispirolia na foti to bimi na ye na tiki na porte échappé ngana ke 2 jours après na moni na site nao donc makambo oyo ya bande ko sala alongoli ka kombo na ye achenga oyebi mutatine nga video no eza mwana mwasi wana ngako na mona ngeno na mote abengi nga papa don okwe na piège limbisa nga ngam na sambusi ngabi nini so sabi tala makambo Chatumba lobi na vandi bona mando tala video na ye na si kupe na benga kao c'est vrai maman bomela ko libala zela tozoya na si kupe na benga kao siko biloko wana tanga zo lobango erreur nanga on a zo reconnaître ngoti lelo ndemba neko loba on répond une imbécile par le silence or na communauté na biso ça compte pas donc on répond une imbécile par l'imbécilité et pas ba congolais ça ka bien donc ceux qui insensé tout troubadour moko ba leki abandi ko kosilo makambo to ko finga yo pe le ko finga yi parce que comme c'est pas mon genre avant d'aka calme
parce que tant à comprendre que n'avant calme donc il y a yebi ma bien est sauter premier quand c'est kinga na za ba genre oyo na ya ko pesa kama sola batu ça c'est pas mon genre et à la vrai à la faune na ko ligana na balika mba mututé parce que il y a sauter premier comme ko loba et loko wana isali sko OK ba ex bokilo nanga tant ba moniang ba yo comprendre que mais oyo za pervers c'est quoi ngalo kwa na zo lobate bango ba comprendre que il y a une raison. Et donc, on a, ils ont parmi les gens qui ont na trouble, il y a ex-célibat langa. Il y a ex-femme langa. Aussi, nous avons que na bala na bisa plus de 15 000 euros, nous c'est koufa. Jour où on a été na Château Rouge, et pas passé Francis Lola, je salue en passant. Na moni chatumba, churamboma adi londolé. Bakamona oloba, churamboma adi londolé, na passé Francis Lola bazali. Natala Boicha tout na kacha boutique à Francis Lola. Il a passé Francis Lola. Comme j'étais vraiment énervé, na koti. Na moni passé Francis Lola à qui na katka bando 5 ans pardon. Pour comprendre qui misu na na komaki. Pour le ngana koti hôpital France le jour wana. Na moni passé Francis Lola bando sanga s'il te plaît avec na boutique nanga ko sa makambo. Papi gen chatumba fuka me bando lela. Oui ba kongole baza bando ki. Abandi ko lela na makambo na oloba. Churambo mazalaki. Adilo ndola zalaki chatu mabando le labe olimbisanga makambo na ruba pona kosela ko makambo momnyo so bapona abe na tangi ba komba bato bazati churambo mazalaki adilo ndola zalaki passé Francis Lola kutezeki panayi odole ya momi fort sikoyo ngana tuni chatumba devant bango nabi odon oyo lo ba na internet ezanga to do musuza zalaka quelque part na mokili afuka me bandi la papi en plus bateau basaka makambo bazana maya miswa après passer Francis Lola vraiment yebta kalima inga na comprendre que ça peut boutique na ye za place na ye za cop na salaka oko cha troubleté na se calmer na bimi di banda après na moni cha tumana kishasa tanga landaki bilsengo na bomba landaki wana azongi suko finganga omoni na vie ndeto vandaka bona mokinde to tambolaka et ça na biloko mi satu il faut éviter. Moi c'est moto et l'autre moto na réputation ya moto faux témoignage biloko na misato soko banga kangote nzamba o frapper yo moto landaka basi abato zo bango yo moto yo oboto la moto loko to moto apesa ki mbongo na ye olobi ozongisa to meline yango asala o ya lingi yo moto yaka na bakombo abato l'équipe na miso abato zo kosa pe oyebi ko zo kosa me okepe olali pongi na ndako na nzambe jour au téléma parce que c'est lui le seul juge unique oye ba ko justifier ba juste a frapper yo dans moni na mokilo yo il faut éviter makambo ebele pour mela odombo lela ba momi fort et talanga ndezo mona ngomona ndé ndeni namono odombo na mobali non oui oui bon d'accord et puis tant on doit ba marche les actions aussi si marche mona ba ser balandema à propos de zumbe so ba koka ah tout le restaurant parce que on nga na na area biloko wana on a ko so 10 euros to 20 euros na pesi bango ah bobo so makasima ba kaneta ba koka ça combien c'est 1 euro donc so de baza 10 to 15 to 20 ba sobi déjà 20 coca c'est que moi si nyonso soko kabelier papi gen okopisa moi si 10 euros mais yena sac na zana 100 euros a okomo betali sola 10 euros na yo koleka na 5 euros na zana na poche c'est que eloko ni ekotsa jalousie ezaki ah papa doit kabaka ah somi no te mutasomi so bakane tu za odon c'est que bato ba yebi ko kabate na kat na bango ko bakomo ka colère parce que tous a pe na communauté na so tous na jara bato muso nga balo ba malama mutu place azate ah papi gena ah ça papa gena ça ah écoute tu vois donc tous na comportement ya ndengo wana parce que eloko wana tellement na sala ngo mingi ekendengo wana parce que problème na ngezaki na lobakate okomona zoba moko boye insensé moko boye na YouTube abandi ko tanga kombo na yo ngana vai na ngana kwena parce que ngana ndo mona eza priorité ti eloko priorité na ngana makambo to sala ya Congo OK c'est erreur donc soko lobiti comme tous na population moko aza immature congolais yebaka ko sala vraiment analyse ti ako vanda tabando talabité o yazo kosa na za pays non
Congolais lokuta nyonso et à internet accepta kango. Pe abandi pe kuzwata bandi kutalo pe ne longi oya zoyo ka bangamba oluba. Parce que nga ça va faire nanga. Papi Gen, moi si nyonso tout na mokili ba manaye. Mobali nyonso tout na mokili ba manaye. Mutu mususu ko bimane sikoyo ko oke pena cop no mona pena ke ba bengani o même na copango. Oke pena ça la faire de koufi. Chacun a son énergie. Nga na monaka ba congolais ba yaka obeta likamba sexe le quoi mutu zo mena mai. Ils a sérieux sur plan spirituel. Et ko ki ko bloquer vie na yo mobimba pe ozo salelo ko zo simba souti. Parce que yo yebingate. Kati nango yebite. Et loko za kati nanga soki kako mekinga ina yo et loko na pina pesu yango. Ya yo popesinga. Donc soko za na malédiction na moko utaki na famille na bino. Et là tipenga na kompi otambo wanango. Donc loko wana soki mutu na discipline koto wana te et ça scandale. Parce que le problème nanga za ki soki insensé moko boito tu badul mo ya bandi ko beta masolo nanga na vai na gagner. Pour répondre à ça. Na lo baté. Parce que excès na zo lo baté. Tout ça c'est qu'on a peuple moko so atali pe on a ko oh mais il y a danger, tu vois. Mais on a la coupe dans mon avion. Tu vas dire que c'est Charles de Gaulle. On a matin l'équipe place na bango va vendre qui na l'équipe na qui place na vendre. Oh. Na moni moko télémi na zo yo kala musika ne ba oloba. Oh, wana odonti nga mutu abiti zayi. Donc on a zayi été. Na mona télémi ti ba e place na za ka pesi ngambota. C'est papa dunga bia we. Oh, ozande boye. Na te point. Oh. Ah, c'est que ils ont jalousie. Quand tu n'es pas en mais non, comme on est franchement, on monte les bisous tout au vendu, total on est au kendi. Mais bon, tu n'es pas en habité. Auto yo karana auto monia, ils ont bouton amour, nga banda oseka. Donc, ils allaient congolais. Congolais soit lingiote, soit linga kitisayo. Ako kitisa op na niveau moko bimisho lo wa mamu to moko boyatinate. Mais voilà. Donc il y a plutôt aussi ça, donc il y a plutôt aussi ça na biso to libéré yo, mais lorsqu'il y a mis mi balekaka, mi baleka ya suka. Il y a des bosses ali bato bazo kende lelo et pas ya Corneille Nanga. Démarche la bango wana yozo mona ondegeni. Bon. Bato bazo kende lelo et pas ya Nanga. Précisément pas ya Kanambe. Omoni combat na soto ndai ko sala. Ezana bato mususu ba yaki ngo ba yaki na bango te. Bon, na ba somo tozo yoka bazo yiba na Congo. Je suis pas trouble. Il n'est pas comme la possède, il n'est pas quand on a jeté, je ne suis pas comme si on moins chance à Ibi à taper au moins 800 000 parce que c'est le seul pays en Afrique où 800 millions de Ibi, on peut mouton à Zanaï. Est-ce que Batouana Penza Bazaki Pena Sussamboka Bazaki est vraiment un patriote? Point d'interrogation. Donc, tous on a deux camps dans la diaspora. Quand nous sommes à côté de Bananga, Ndengolobi, quand nous sommes négocier na chilombo na sous-sol, malgré ça va bruit. Parce que si vous remarquez les réseaux sociaux, bon mon ma finga ouais zaka kala ya mebele wana. Bon mon te que sauté. Ma finga on est siri. So ba comme on est occupé ça va conseiller, comme on est va conseiller. Ba ko sabino ba za parce qu'il veut. Donc ba za déjà na processus de négociation. Donc ça dit ba tu soupe ba c'est là ba ken ba région de Pékin mususu. Peut-être le ya Chatumba et aussi ça va mususu marche en arrière. Mais processus, il y a négociation. Mais pour nous, c'est malin. Bon, au moins, tout le temps, au bon, c'est dans les réseaux sociaux. On dit que les responsable. Comme ils sont incapables de s'organiser pour sauver la nation, cela veut dire que les gens les a ratés. Parce que ce qu'on a côté qu'on a, pour on féliciter. Mais Batouana mi balé, ceux qui va mettre na bango va vendre ici bango na même table de négociation. Maintenant vous allez partager votre gâteau. Maintenant quel est votre rôle maintenant? Vous allez faire quoi? Bonjour et sounanzela to bundi lamboka. Tu vois? Il y a un moni zala qui ceux qui élection salami au mona ba kaboli bakan. Et là bango salami si côté. Ils ont banda kala peut-être bino de bon comprendre bango te. Ba kaboli bakan. Quand mususu ba kepa fayulu, quand mususu ba kepa chilombo. Ce qui est comme la souki simbité, au moins bateau qui n'est pas faillu, l'équipe a finga sous faillu. Bateau qui n'est pas chilombo, comme silence. So côté n'est qu'à l'anzela la barabara, mon frère bon continuer, John a faux. Dans le sens nini, baza batumoko, baza qui n'a sens y a lutte. Parce que ce qui est au soutenir moto, yo no moto na besoin de quelle idéologie? Parce que ngaza qui n'a fait ngwanda. Tant on dit na public, parce que tu travailles que on a assez. Tant on a comprendre que tous en a même état d'esprit, je me suis engagé maintenant publiquement pour dire que non, je suis avec le vieux.
banda nazalaki na tata wana tina ndenga tikaki biso jamais bomonanga na réseaux sociaux na yo finga jamais bomonanga na yo lobelo mo contre ye parce que je suis un homme de principe soki nazana yo avant nandima ki nazana yo cela veut dire nazo tala place nini yo faille kozala na place nini yo faille kozala te na s'engager soki ngape nazana yo soki tozai sous bien ti to bebani elo nga na osala na osaka marche en arrière na jumu na kakia na sa déclaration montée contre eux. Qu'est-ce qui s'est passé Yona Sandra Modimbi? Bon, vite fait parce que aussi et là on tellement ça m'énerve n'enga lo bangote. Au moni papi gen les réseaux sociaux to kutana batum susu. Oli kama libération boka bino ke ogo ke pesa ngo betelango Sandra. Te yo yebi makambangote. Boye bango pété na lo ba pété. Au moni na sens nini? Au moni batumi ba oli kana ba réseaux sociaux. Mususu ba bebse na famille nae. Mususu pasimba ba kisi. Mususu pe bakanga gendo kina bomwana. Ezana cadre odo banzele te. Ah papa langa. Obanonde. Na ibishoko. Moi c'est à moto. Basimba kité. Merci Odo. Donc sikoyo oyo yo kakiwana. Likamba bolingo zaki na kati. Mais de toute façon tu parles avec un grand monsieur. Omoni babilo ka mike bat balobara na bayebi ngate. Na ibisho nazo ibisho siko. So moni congolais surtout ba basara ba YouTube. Ayo betelo so nga seka okosa. Bayebi ngate. Odo to sisi. Poto silisa. Na kolinga moka liboko na ope chakabo. Nazoka. Te ochape ka boninga cheka. Ana chakabo na komi juge. Te juge to so lati. D'accord. Okoyi sabiso na bo solo pe na bo solo penda ke yo otikala ko trahir combat wote. Papi Gen. D'accord. Sokinga. Depuis na banda makambo. Trahison ngo za ya ko mbongo to ya ko doubler jour. Mbongo ça dit trahison na sens tongo nyoso na sens tongo bimba. OK, d'accord. Bananga na bande loko. Sokingai na sala déjà loko mo ya molili. Na oko sa peuple. Lelo na sa accident la kufa. Voilà. Merci beaucoup. C'est grave hein. Beaucoup pour le bisouté. Oui, bien que vous gérez hein. Nazib Soboy. Oui, vous gérez. Nazo géré devant Mokili. Satan au monde nzambe pas au monde. Attaque kaneta koka. Je dis ce qui n'a melaki yango peut-être sana yebanit na kuteno na balabala o sombelinga kaneta koka. Na sala ne ngote. OK. Parce que ngai zaki même na réunion il y a poka batnyoso. So na moni bakora na tuni koko yichu wapi. Na sombiango. Et loko na banda olinganga na ngote. Pourquoi otuna? Donc ngai moko na bisambo na poche pour na makambo. Na teka même lopango. Yangai. Donc ça makambo kaka ndito sala kawana mbongo ezati mbongo yoko katena zile parcelle nanga lopango na so ezaki sikoyo ezana valeur ba 500,000. Ko muto pe 100 € kuna pwani. Parce que ndenge zawana ngai avana longa na mboka na Congo na munda na dako na ngai pananga. Na ndo vana makampa na veni chemin des dames na ndo futela. Hein? Na zaki la moki na tongo batu pe baye o pesi mo pe balade o kabeli bango. Tande monte. Na ndo ça na bureau 3. Na zaki responsable à PCL na Kitambo. Donc tous ndenge mokote. Déjà corruption. Na ka langage n'est pas ba congolais. O so ba pesi mbongo joa yango lia ezambongo a Congo non. Papi Gen. Soki déjà ngana zui loko na yo. Ateza ya Congo mais uti na maboko na yo, c'est que ngape na komi suye. Parce que si on a osé le qu'on a eu, on continue sur quoi dénoncer. Et ça comportement ba congolais, ça c'est la trahison. Donc moutazo justifier trahison naie par rapport aux gens bon à Congo, il y a qu'à essayer de remonter. Bilo kana beaucoup tanga na ngote. Ngana lo bakaboy hein. Lo kana yebi ko luka. Naza makamunanga na ko dépendre jamais na moto. Nazala ki kutu petit. Naza ngai moko na makambo pe naza nga moko indépendant. Boka ndé na komi vraiment bon. Donc au monde makambo tout ça là. Okoko ko sa no bato. Mais muto aza sérieux et banaka. Nga ku fele papa nanga, moi parenthèse to na suka. Na vandi na moni bato wana kuna. O ndeni to mono na matanga, kisa sa. To mono na matanga papa ku fisko ndeni. Na tuni bona bi bon so pe nanga ku fe ebio. Oh. Mais bon matanga ba benga na mutu tenga meno. O me kasi tunu to participer na biti. Ba collègue nanga ba compagnon de lutte na oyo nga na zango parti e kunda père nanga o mesiko yo to kukipe ota ko vandi sa famille na tuni bango soko kina matanga na biso
oui c'est ndeko nanga yozana po yebiote matanga balanda rande moto neti yo so un problème ngana yepo na yo parce que yo moko zatenga na yo sani ezaki piège tu vois donc ndeko moko tozalaka na ye mwana na akei kozwa visa na ambassade bayebeki même pas ye asali makambo nyonso to rempli baformulaire ndenge ezalaka wana titititi na suka nango bayebisi bayino topesa visa te atuni bango mpo nani babi non kende oyesa tata nao aya na moninga ne odon bayopesa visa babi oh babi non mais bokomelanga tarifi babi te toyebiso yango verbal tu vois donc na résistant na yebi makambo na osala toujours continuer obisi tosala nzambe moko ayebi parce que etamboka eza nango lelo so komi na Kinshasa to ya mortalité na bacimetière situation pollution evandi na kati ya mboka na biso c'est inadmissible tu vois que soza mona ya mboka wana okojouer baaventure bato baojouer na baréseaux sociaux te mais ata mboka mobimba bandoki batondi mais moi 2 ou 3 gistes bazanga ATP bako sauver nation et donc tout ce nango ya ngwana merci beaucoup voilà merci na bandeko so bolandi biso ezalaki ndeko so dombo je vous rappelle que par semaine ceux qui azali awa abando pesa biso moi temps tout cela parce que il y a linga ko le bater oui makambo pe komela yi moi mingi mais en tout cas chaque semaine bondo so dombo awa na plateau na bino awa na studio na bino Tolobe la vie. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés sur Tolobe la vie officielle. Allez, bye bye. Ciao. Merci beaucoup.